Mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé... Mbote balandi ya Congo Suisse TV balobi babone na biso tumbote na bino pi mbote na patron na biso boss John Motema maman Micheline mbote na babone tu ya Congo Suisse TV balobi toye lisusu na news ya sika na ebike ko sepesa bino avec le temps balobi mutaka tate bo s'abonner et belé pour ba vérité zobima awa ya somo na ko sabino te kande biso na Congo Suisse tolala raté car pona ko sela bino musala oyo boss ta biso bendela biso mato bana musala nanu babi musala ndeko pesa ofela musala ndeko tombolo musala ndeko komisa lisusu grand donc voilà yango lelo to memela ki bino sango moko ya monene we ningisi Kongo Kinshasa babi misusu bazana pasi misusu pe ba sepe ba obo sepe to ebike boza bandoki po bino ndebo kreba makambo wana mabe ba obo sepe te toujours pour continuer toujours kolanda mission to ko pesa batoli ya bien et ko soulager quand même bino bokozwa quand même kimia na motema lelo to eli bino sango moko boye ningisi mboka mobimbe pe ningisi mokili mobimba babi disparition ya procureur Raphaël Yani babi nzambe eyo salanga moko passe balobi ming biso to lelaka na sima ya caméra procureur Yani Raphaël Yani auti kotika biso mokolo na lelo kaka journée ya lelo o biso tozali ngo biso na Congo Suisse tozalaka soki news ebimi to lukaka pona ko sepesa bino babone na biso ya Congo Suisse tande tozo sela bino musala bo continuer toujours ko pesa biso confiance to koyela bino ba news ya balobi sango ebimi lelo Congo Suisse etango pelelo mais ba chaîne musubo zonga prova une semaine ba bia bwezala te Congo Suisse nde mosala boko yoka ba vérité ko bima ya somo na lobi yo muto s'abonner na nutendo zotala bongo s'abonner po okoyoka o lelo ko bima awa avec le temps to ko découvrir eloko nini vraiment ebomi procureur Raphaël Yani babi to ko découvrir yango awa et puis to yoki pe lisusu moko azala ki bongo moko pe ya ba juge ya o babanda ki ko sambisa toujours procès wana ye pa oti ko tika biso moko na bongo à part Raphaël Yani to bungisi pe lisusu maître mususu ba oti ko assassiner lelo na bana nae yango wana to sala toujours mosala na sabongo ngam na zanga moko te na zana confrère na ngai na koma ya mignon de la prince balobi ba mignon na prince bazala ke belete mais biso quand même na Congo Suisse tozo toujours chance ya kozala na mignon de la prince na za déjà bongo na confrère na nga bonjour mignon. Ouais, bonjour ba Fossette, merci beaucoup. Donc nalinga ki nanu avato banda koloba to garder moi une minute de silence et puis to kota na maso na biso pona ko honorer donc maître et Raphaël tout biso. Voilà, quand na lobaka moni Congo Suisse c'est la chaîne haute le barba vérité, la chaîne haute vraiment tu peux ça toujours ba actualité. Vous comprenez ba forces. Alors ça la passe makasi ko perdre donc maître au tout biso donc lelo information et lelo ba bomi maître parce qu'il na ko bateke o akufina malade te akufina malade ya lukuta ba bomi ozomona parce que après 3 jours oyoyo ozomona tout ça la musala na kitoko donc procès et l'équipe bien ba suspendre procès pour reprendre le procès dans quelques jours et puis toujours que maître Raphaël a outi ko kufa akufi na nini ba expliquer biso kufi na nini ezo ba la tête siko akufi na nini abeli nini corona lukuta abeli ni malaria fièvre crise asalika crise boy crise nini abeli mutazo loba panda ine adita desa dita te mazo loba est-ce que attends la moi image wana bien tant on peut moi en ça moi discours na koloba tant na koloba c'est que mutalo baza poser à bonne santé à l'aise ozomona mboka na biso c'est que to kopena de soki mutu soki ozomona mutu asa musala na ndenga droite moko boye poni ba konzi ozomona bazuya toujours ko tia kaliboso c'est que procès on est suspect voilà c'est que procès on est suspect ozomona c'est que c'est suspect. Pourquoi à chaque fois politique na biso ekoti na koloba ekoti makamoko boye donc yamabe koboma ozomona kotia ba poison kosala biloko moko boye bien te maître Yann na pour votre information bandeko o bazola na biso partout dans le monde eza ngana ko benga ngo eza assassinat ba barré ba bomier
Maman balobi biso na Congo Suisse nde vérité pe biso na Congo Suisse nde mosala na yebisa ki bino boko découvrir ba vérité ya somo et ko bouger mokili mobimba babi Congo Suisse nde travail maître John en tout cas coup de chapeau na papa na mosala oyo ozo quand quatre bano basaba baki na yebisa ki bino ba vérité ko bima ya somo toza bongo na minute de la presse panza vérité eza pasi makasi quand ndi ndo na zo yebisa ba forcette eza pasi makasi donc komona donc parce que maître Raphaël Yann orthotika biso donc azana famille. Il a ses enfants, il a sa femme, sa famille. Donc, il peut gérer en dehors de Moussala au Salawana. Ce qui m'a dit à Moussala, c'est que vous avez ça à Moussala. Voilà. Vous avez ça à Moussala. Ça fait quand biso pe ba journaliste to ko sala Moussala na biso to ko loba Moussala na biso. Na zuba info na lantolandele to ko tina mozindo. Ozomona. To meka un peu ko découvrir ni nango ebomi maître Raphaël. Ozomona. Voilà. Ça li ba recherche to meka un peu kukuta na ba famille na ye na ba ndeko neko solo la. Est-ce que maître Raphaël azaki na problème na ba procès oyo? Est-ce que santé et ningana ki to ndenge nini balobi ndeko na biso mobali na ngai papa na ngai camarade na ngai azaki na santé malamu. Azaki na santé malamu. Ozomona. Donc eza propreté. Soki na kozonga mwa muke sima nazotala lisusu na nani sango na chaîne o à travailler kawana. Après ça va koyamba nani moi na Laura na Désiré au Kabila. Ozomona. Mais ça on va longoler la chaîne wana. So bala expliquant so pona ni ba longoler la chaîne wana. Ozomona. Poni mboka na biso soki mundo sala musala ndenge moko boya droiti. Baya kaka ko tia calme moko boya ko muto amata na escalier ba mo baye ko kitisa. Eza ko muto amutazo mata na avion baye ko exploser na avion. Eza propreté. Eza propreté mboka ba konza mboka na biso ozomona batala biso ba journaliste c'est que ba droit na biso ezate batala makambo oyo parce que eza propreté ozomona parce que ngazo ba vérité ozo comprendre nazo ba vérité c'est des vérités biso to la raté to la raté pour na vérité biso ngai mignon de la presse na tambola ka boza musana na ngai ki journalisme on a lelaka on comprend on a beaucoup la rapé batu nango na zakana bango ozo comprendre na koya côté maté ko ba comme ko inventer. Ozomona sango o alongo na chaîne wana pourquoi balongo na chaîne poni depuis kala wala longo balongo na chaîne wana te poni ba fiti ba koti pourquoi ayamba kinani mwana wana ay mwana pona nini alors ba bete loko moko boye pa longo na chaîne wana ozomona mais za propreté mais depuis kala il faut alongwa ozomona maître Raphaël asali musane kitoko pour ce que nango à l'aise c'est que ba jaloux baza ba monike makamozo kende boye te il faut to casser mutu oyo parce que mutu ana défense ya mutu ki ngana vital caméra. Ozomona pour mutu oyo azo défendre façon de kende azaba maître paiement asala musala na o défendre vraiment donc avec force avec autorité avec sagesse na boana oyo atangela ba classe ozomona yango mosko ba casser ba le seul moyen ba ko casser maître Raphaël et Yani ezaka ka faut ba éliminer balobi ande biso vérité balobi minute de la presse moi qui met toyebi ke ozana kanda makasi to senga na oser atela biso élément moko ya maître Raphaël. Mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé... Merci to songi bongo minute de la presse balobi biso a Congo Suisse nde mo sale pe biso ana Congo Suisse nde vérité yango nazo senga na bino bo s'abonner po boko yoka ba vérité ya somo oye bomba na ka ba chaîne belé ba ko kolexate boko mona ngoka toujours na Congo Suisse yango nazo rappeler bino bo s'abonner boko mona ba surprise ya bien minute de la presse to zongelo ozala ki vraiment la kanda yango na yebisa ki na ozati la biso les mamans mais to la ki sabatu pe po ba bi vidéo nde makamba bi vidéo nde loba yango na senga ki na oser à l'exception vidéo nde et le basiko nebi pete soko ki sangango balobi eza pe na maître moko parmi ba juge babandaki kolandela procès wana moko na bango pe kaka la mokona lelo akufaki ba oti kokotele na ndako ba assassiner bana na ye moi sine pe na ye moko na yebisa yo mboka na biso oyo bato bazo diriger yango baza mitema mabe na ba sénateur na ba député bango tu baza mitema mabe mutu soka za na kindoki aza mutema mabe il faut dévoiler ba secret na ye donc mutu soka za mabe eza lokola papa oyo aboti bana
toi tu bana 5 na koloba comme exemple hein ozo comprendre kata bana 5 wana oya mabe azanga kate alors oya mabe soki déjà a telisa mina miso déjà ya parents déjà faut d'aba mesure ozo mona faut d'aba mesure pona ko écarter la bana musu ya malamu wana baloba kalilala epola to tomate epola soto na kati ba obi na kati ya o eza malamu ya ko influencer misusu ozo mona alors ba konzi ya mboka na biso oyo baza ko diriger mboka oyo balinga ba avantage na bango na bana na bango mais ba osuka mabe nzamba ebi mboka o ndenge eza boye procès ya Vital Kamerhe il faut batika ngo sala mandenge bien. Vous comprenez? N'enga baso bata détourner mbongo ya chef ya programme ya 100 jours ya chef de l'état. C'est que faut botika mosale salama ba juger ba sambisa ndenge longo bani. On comprend que ko bomaka ba mettre et sa propreté. C'est par là peuple congolais comprendre que procès oyo et considère boulou yeki. Bosuki ya bien pas ko ya pe o pe ko sala pe musala na bien bokasi bobomi wana. Ba comprendre que procès oyo déjà et ça déjà boy, c'est que tant musu musala yo ça malongo normal. Mais pour avoir comprendre que c'est que donc Vital Kamerhe le pacificateur donc ça n'est Tamsou a raison. Tamsou n'a pas ça prouve que donc dans maître Raphaël. Pour mettre avocat au Koufa au bateau quoi assassiner yé. Vous comprenez? Na moi si na banana est-ce que pour nani ki mutanga be ya bongo. Vous comprenez? Bino be boko Koufa. Do bino be boko Koufa. Mdotika na libanga na se ya moi oyo azate. Vous comprenez? Muna mutu ana azana makambu na ye oyo ifasa na sa mukili awa. Mais soki bino bozaka na vie ya kobomaka batu pona ba intérêt na bino na bana boko kufa. Bokipe makambu ya mboka. Ba ville ya Kinshasa eza salité. Na ba place onu bofana ba konzi eza salité bota ba kanifo. Ba viol ba nazo ebiso mino de la presse ba mama bazolela ba viol l'équipe bozo violer bango na bana na bango moko ba mama biloka bonesa biloko fobolo bo éliminer ngo. Faut relandela mais bilo bozo éliminer mutu azo défendre vérité. Alors pourquoi koboma? Vous comprenez? Parce que eza justice mte sala musana. Chef d'état na bandi na kanisi suma comme chef d'état lobaka justice et sala musana ngo. Merci, je salue vraiment mon président Fachi na pesimbo te sikazali na mama Denise Molonga inaye. Mon condamné lobaki justice et sala musala nango. Oya kokende akotengama azongi gauche droite. Donc justice ye moko ako sala musala nango. Mais justice yango sala musala. Yango sala musala. Vous comprenez? Mutata la musala ndenge longo bani mais tema bakonzi ya mboka oyo baza mitema mabe balingi ba intérêt na bango bazo kota cc. Vous comprenez? Ngaso na tout sete mingi na sango o balongoli na chaîne. Oyambaki mwana musée. Vous comprenez? Balongoli po nani? Faut batika c'est que yambi muto akoloba vérité ne ko servir mboka bosi bolongoli eza na sens. Notre pays vraiment va mal. Notre pays va mal parce que bato ba kambambo kana biso baza mitema mabe. OK, minute de la prince to kende peto kita babito loba ababi abiso Congo Suisse nde mosala pi vérité. Ce que comment le na ba pasteur, on peut ba koti mamba politique, ba koti na ba mamba ba vidéo tant que minute de la prince, tant que mosali ya Congo Suisse conseil no pesa na mama. Est-ce que ça bien pasteur à ça la politique? Ngai na ko beloko moko pasteur tika na lingomba. Pasteur tika na lingomba. Omoni basa musimu kuna. Vous comprenez? Omoni basa musimu kuna. Mais le beza faux ça été mukuna beza été. Mu eza mukuna. Vous comprenez? Eza mukuna. Oui bien si mukuna ata mususu na ki pasteur na yaza na ngwana ape na vine mususu. Mais ba exposer pour na nini pour contre mamba politique. Vous comprenez? Pour contre mamba politique. Oza pasteur, tika la pasteur. Oza politicien, tika politicien. Yo moko pasteur, yo mo président ya équipe. Donc, tokende wapi oza pasteur, tika na ki pasteur, sala musala ki pasteur. Vous comprenez? Mukuna a été exposé pourquoi à côté qui mambo ya politique. Vous comprenez? Donc le beza na mukuna te tandis que mukuna le baki vérité, nde ba le bita ko le baki vérité to sala ko to sala le comment beto humilier to ki sa soni. Sote ya pe ba ndeko misusu o baza ba pasteur, baza ba diacre, ba archbishop, so ba nani ba pichini, so ba lobara lo, so ba évêque, nanu bokoti politique te, bokeba. Bakizi amina bakota politique basuka wapi. Vous comprenez? Ba passer tout bakota ba politique basuka ka wapi. Balingi binote. Bosala musala no ndenge longo bani. Bosala la nzambe
tata o abengi bino musala wana. Pourquoi le koso mbongo et comme même na ba niveau wana. Ya moni bozo sambwa, ya moni bozo kita banzimba zo kima bino succès zo sila bino pani le koso mbongo. Ozomona ba politicien baza mitema mabe, bino bosa ela nzambe. On pense sur autre politicien. Nzambe que la biso mawatinde la biso ba politicien bien mais yo o kimi na ba prière. Yo lokola yo pasteur ote ya bandimina na ba bongwani te ay ba politicien so que na parlement te ba on va changer. Ba ko changer te. Ba ko changer te. Mutu kuta bomana batu te. Ote ya so ko bongola mutema. Bandimina bino mo botera. So politicien de politicien na boma batu. Aïe babatu. Mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé